Si on a l'ina loba, rebo chulo. Rebo, osana babo kilote. Innocent wana, innocent. Aza mobali na yo. Mais je me demande maintenant. Babo kilo to ba mona ba makamio so sala wana baloba ani. Rebo muninga no mwasi. Azo sala ba 600 ana sima kingo. Puis azo sala ngoko leka innocent. Mwana nazo lembo la kandi bo mona image wana. Azo lembo la kingo ya Rebo. Rebo chulo za éducatrice de la masse. Peu importe ta musique, oza wana oza maman oboti mwana no ya mwasi. Donc yo comme ko appuyer ki homosexualité, ki lesbianisme. Tozo na mboka o t'autorisa ngota. Le Congo est un pays qui craint Dieu. Le Congo est un pays qui marche avec des principes. Toi ba bantou. Toi ba bantou yo mwano yo makamni yo lingo bana rosala. Moi ba ni za buzz. Toi ba keza buzz. O lengi na ta mobali na innocenté. Ayaya, mukaji national. Ozupe comme mukaji national oche. Obi chiluba wano lobi. Obi principe ba luba baza. Quand chez les baluba qu'on parle de mukaji. Viens à yo faire rigola oya bimisa yo. Tu évites ce qu'on a qui m'attend en coulisses. Rebo, ouais m'attend à faire été. Mais Rebo qui met la chiche à la boîte. Faire rigola muta bimisa yo. Ce qui lelo yo innonce bien zone à considération pour na faire rigola. Papa Hervé, ouais m'attend à te. Mais comme la chiche na moi sinon on a mobali na yomba na innonce bi parce que yena ndo solo ba 600 yo moi net. On wa kabila mbabo tika mitakala to mona porno basi. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko ardoise. Mais avec divin. Ba invitation en bois. Netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu. Grand menuisier. Ba invitation en carton. Naba follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa libinote. A tchelibinote promotion. Ngolé ya pamba. Maison divine. Badi ngambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Kinshasa Mbokate le binga iwana wabino persi de ndaka laba obet. Muta défendaka toujours ba personne vulnérable ba yangai depuis Londres. Clara de London maman pe koko ya Gucci. Ma solo ngoka ndeto solo ya ndenge nga bolobela nga laba obet il faut ça la makamon ndenge to linga ko sala. Bebel Zankula mon papa je te salue. Nazui bandeko nanga mususu lokola Carlos Ndeke l'albinos noir. Hein? Mon manager personnel depuis l'Angola, boss Charles Karga depuis Kanfunfu. Et pourquoi pas tous les fidèles téléspectateurs de Congo, SNO officiel plus télévision. Boye bola mon émission na bino obolinga mingi lelo ya boire et à manger tout ça tam kusa. Personne de ndakala bobet autrement dit Cindy 2. Pourquoi vous va percer pour nous dire à Cindy d'état là? Au moins moi ce Cindy les cœurs hein. Apesi batu posa ya olinga Kofi. Nandenga mabete. Parce que Kofi Olomide l'autre fois ça qui analyse tolobaki na 45 ans na nyoso batu bazaka kolobele sur basi. Pour nanini parce que c'est une personne qui a trop collé na basi. Batu bazaka toujours koloba. Kofi Olomide azabo, Kofi Olomide zonga, Kofi Olomide kene, a marginaliser basi, a sala basi boime. Bomo na lo lenge nini a tomboli mamasi. Tout ça na bolingo pembeni sur le plan professionnel. Boutala façon nini o Cindy le cœur a komela. Cindy le capé na ba orchestre na bino. Vous avez bengue Kandi. Aye pas Kofi a comme bengue Cindy. Likolo nango apesi ba valeur moko. Oh basi mususu bazoluka. Kofi Olomide a redoré imaginer na nzela Cindy le cœur, je vous assure.
okofolo minalinga ba rondeur mama si ana te andeni asa na taille moko normal bassin ekoka mikolo kuto s'afficher quand bo mona na image wana bolobela ki ke o mama si aza muta ba filtre longi koka makolo fanta berlive tiela nga image o pendant que no loba ndenge ni ba na kati avion na quadra basali image sans filtre. Regardez la peau noire. Comment est-ce qu'elle est en train de valoriser la femme africaine? Là, c'est Mama Si, Cindy Lecoeur. Une femme remplie de carrure, de charisme. Elle a l'argne en elle. Moi, si mon rose sakane la té. Tant que vous avez missionnette, vous finira Cindy Lecoeur, vous avez bien. C'est une femme instruite. Quand vous avez un bazobate. Encore lula boy, mais ça se rendre compte qu'il y a 4 choses dans tombeau blanche boy. Au moins maman si ba honoré. Maman si que lambela ba semeki. Lelo mino ka batwe kanga mi matanga leki to kontu ko beta maso mususu. Cindy Lecoeur azo diriger orchestre ya quartier latin le kola mobali. Boke kotana ba chez bibi wana bazaki prestation boko felo mida yembi Cindy yembi na ba vocal mibali azo yemba a boa kilo kwa mobali bandeliti suka. Quel souffle. Hey! Abracadabra. Bozo na abracadabra. Ah, asomba dugu. Asomba lai. Hein? Abracadabra. Comment est-ce qu'abracadabra au mona Cindy Lecoeur a se déchaînaka? Donc na TikTok bomona nzembo le kaka la bomona ba challenge ça la marana abracadabra. Na nini na générique wana. Alors, persi de ndakala bobet azawana kaka pona ko sepelisa bino bandeko o nyonso bolandaka biso o bolingaka persi ndaka bimisaka bwania pona kati ya Kinshasa mboka te abiso to bimisaka nde bwania. Pourquoi les longa na banini on a masolo ya mama si posko on a banda okita na bisiko na okita. Votre état mama si de lesbienne nani afingaka Cindy Lecoeur lesbienne te. Azarambai azalaka boy azo mais ata mukolo moko te tokanga ta ba vidéo Cindy Lecoeur na mwana mwasi baza ko s'embrassaner Cindy Lecoeur parce que vous commencez maintenant à comparer Cindy Lecoeur na ba lekio ba na senae azo honorable si ba bien ki honorable za ya pamba te Cindy Lecoeur fonctionne avec sa tête et la femme ezaka libanda te à part kitoko maman pour voir na libala za na bon moto. Banga pe ba semeki, banga pe ba bokilo. Tosa ba semeki, tosa ba bokilo. Respectez pe mobali na yo. Mais bino bana le longa na comprendre bino te. Ti lo bino ba Cindy wana, azaboye. Ko folo bida kuti luzi tu kata mwa si wana. Tala ni mama rifa za ki osepela nai. Si konga na lina loba, rebo chulo. Rebo. Ozana ba bokilo te. Rebo. Ozana ba bokilo te mwana biso. Innocent wana. Innocent. Aza mobali na yo. Mobali qui pa acheter. Yo ba pese lui atana au prédot te. Pour tout son prédot to tout monde à la télévision. Et mon père va na raison na sa kalume. Jouna na eki ana to baba tika diamba, tika romela. Moi si mon bimba. En tout cas, na yaki anaina taka qui va makasi na Sarah Kalume. Mais je me demande maintenant. Ba bokilo no to ba mona ba makamio so sala wana ba lobani. Ozo mela shisha, ozo bimisa milinga na zolo yaya. Elo ni ozo te na jeunesse parce que Cindy Lecoeur dépose à la Cindy Lecoeur. Bon bimisa la ba vidéo bo mona Cindy Lecoeur na boîte de nuit, azo sala ba délire. Non hein. Ne vous approchez pas de cette dame, hein? Elle n'est pas de votre rang. Rebo muninga no mwasi. Azo saloba 600 ana sima kingo. Puis azo salango koleka innocent. Mwana nazo lembo la kandi bomona image wana. Azo lembo la kingo ya Rebo. Rebo Chulo, éducatrice de la masse. Peu importe ta musique,
oza wana oza maman oboti mwana no ya mwasi. Donc yo comme ko appuyer qui homosexualité qui lesbianisme. Tout ça na mboka autorisé en autant. Le Congo est un pays qui craint Dieu. Le Congo est un pays qui marche avec des principes. Toi ba bantou. Toi ba bantou yo mwano yo makamni yo lingo bana rosala. Bon ba ni za buzz. Toi ba ke za buzz. O lengi nata mobali na innocenté. Ayaya, mukaji national. Osupe koma mukaji national oche. Obi chiluba wano lobi. Obi principe baluba baza. Quand chez les baluba qu'on parle de mukaji, c'est une femme à respecter. Mukaji, quand elle se tient même devant les gens pour parler, il y a une tête qui s'est bien tournée. Toi, tu es quel genre de mukaji, maman? Tu es quel genre de mukaji? Moi, je me demande. Tu es quel genre de mukaji national? Qu'est-ce que tu enseignes à la jeunesse congolaise? Tu te laisses sisser par ton ami, une fille comme toi, qui te fait des sissons au cou. A excité clitoris na yo Tony maman. Yango to comprendre nzembo non o yemba. Ya rebo pesombote. Parti mon boyemba ko lobi. Musique a mibali na telema. Ngana esprit hein? Zela. Naza côté. Bolongola nga na liste ba queen ba diva naza côté. Boyebinga na telema. Musique ende pesa nga sentiment. Esprit ya mibali. Et puis nzembo wana. Tango zo yemba, osaki ko ya et pas muninga no mwasi na tendance que o embrasser mais o embrassa ka été. Et puis on l'attaque comme le garçon. Les qui na biso. Yosko nous na côté ya bana na biso basi tozo bota bana ba molende ya ba lycée Pico ya ba Saint-Vie ceux qui saint ya ba Saint-Sévérine ceux qui saint Sévigné oyo. Bana wana na kilesibianisme parce que rebo remarqué bando banda bane bene ba koma olata lokwayo ba fillette mingi ya banzoto mike ba koma ba rebo chulo siko tangu yo zo se laisser muninga no mwasi alemboloki ozbanga no ba seme kite nena tuna no mabo kilo mama ba innocent mama bino ba mama este ana boza matata mingi mama mimi mama shikuye Kouye talaka bokilo na bino. Est-ce normal te? Maman. Okoboti. Et puis tu as mis au monde une fille. C'est déplorable. On n'a pas aimé ça. On n'a pas aimé ça. S'il y a des gens qui applaudir, yo mais ngana ko applaudir te parce que j'en fais partie des mamans on a te ya kabana. Oh nyo so na posa kota na groupe nanga ya sans tabou otolobela ba makamnyo so ya prends-moi Perside bo contacter ngaka na numéro na parce que batebe bobi émission apprends-moi zo les kalisu souté. Aujourd'hui on ne parle plus trop de la sexualité parce que et ces derniers temps on ne parle plus de la sexualité parce que toza quand même dans l'actualité belé tozo booster chaîne il faut matamakasi soto komika na 20k apprends-moi et kozonga. Donc pour l'instant, le général manager Clovis Fimpa, notre boss, a lobby que maman Perside, bon voilà on a ba analyse. Si ko ba toza ce ko evre na kata groupe, oza na poso ba conseil sur la cunnilingus, sur les sissons, sur la pénétration vaginale, ba makambo belé, ba astuce naturelle, comment prendre soin de son corps. Naturellement d'une manière bio au contacter ngaka na numéro o ezawana na kotu na kati ya groupe nanga et okokuta na bandeko bazana tozana ba révérend tozana ba pasteur tozana ba te belé ndenge na ndenge o tozo partager ba expérience ya ba vie sexuelle na biso pe ezo sunga ba mabota ebelé. Rebo la sexualité est faite pour l'homme et la femme. Jamais to remona mboya ya mwasi na mboya ya mwasi basangani. Oyo bosala ke zata boni amate. C'est contre la nature. Pratique contre la nature. Et puis chicha wano komela milingezo bimala zolo na matoyi. Rebo. Oza mo salibala te yaya. Nita morabu no na mone na makambo te. Va kuta longwana kuna va zani mo amalam tarani mo na mabe. Sara kalume to mone pe na makambo te. Mo na biso ezani. Okola l'exemple asini les cœurs te.
Mama si. Mama si. Bon lukai na buzoba bon mona moi siwana. Si Kofi benga ke honorable c'est pas pour rien. Honorable. Eza momo ko eza na dignité katina yango, respect, considération. Et ça na katia honorable. Alors si on a posé comme bisika ba sindi les cœurs wana bazali. Mets-toi à la place de Inosbi. Vanda bisika Inosbi avandi. Tout le monde a Inosbi na boîte na garçon moko boy. Azo sale ba sison na kingo yo rebo salondeni. Quand yo pe fi yango pe moi si kitoko pembe, tala makolo milai. Oza social libala te. Olia na muninga no mwasi mbanga. Rebo azolia na mbanga na muninga ne mwasi. Tolo bate. Rebo azolia na mbanga na muninga ne mwasi. Tolo bate. Boloba ni kwiti. Bon ele oboko sa bisotin. Boko ko sa nyonso mais conscience na no boko sa te. Musata makamano na nkuku yaya. Totelemeli orientation sexuelle na binotin, mais arrêtez de détruire l'éducation de nos enfants. Arrêtez de détruire l'éducation de nos enfants. Vous détruisez l'éducation de nos enfants. Bon, occidentaux balak sabiso ma bébé no pe babantu bandi. Qu'est-ce que tu enseigneras à ta fille? Que diras-tu à tes enfants, maman Rebo Chulo? Maman tu as d'échappement. Viens na yo faire rigola oya bimisa yo. Tu évite ce quoi qui m'attend en coulisses. Rebo ouais m'attend à faire été. Mais Rebo qui met la chicha na boîte. Faire rigola muta bimisa yo. Ce qui lelo yo inos bien zone à considération pour na faire rigola. Papa Hervé ouais m'attend à te. Mais comme la chicha na moi si on a mobali na yomba na inosbi parce que yena ndo salo ba 600 yo moi si na et on wakabi na babotika mitaka la to mona porno basi kitoko te yaya so za lesbienne bomba on ndako so ki rebo zaka lesbienne bomba on ndako kola ka biso ngote parce que ça personnalité publique bana na biso ba kolanda exemple na yo. En tout cas, mingeza ya olobate. Mingeza ya olobate. En tout cas, nga komi na souka. C'est avec regret, c'est avec chagrin na mutema. Ndependa nga la ba obet non si ça na bino émission. Parce que moi na oyo rebo, il faut moi interpeller. Colonel Mimi. Yozo kende ko kangaka batukuna na TikTok mama. Yaka otala rebo bazoli embanga en public et pas muninga ne mwasi. Est-ce que biso awa na République démocratique du Congo t'autorise makambo en public boy? To ebité. Rebo chulo, je répète bien, aboro ke matanga faire et ma préférée bali embanga na boîte ça mais la chicha. Na habité so ba YouTuber ni boyo contredire nga makamba boy. So na monika YouTubers moko à côté li rebo c'est ka lesbienne. Bon même te ma passé tozala ka ba hétéro yaya. Il faut aimer le pénis. Une femme doit aimer le pénis. C'est là où on retrouve les jouissances, le goût de la vie, c'est le pénis. Ce n'est pas dans le vagin de la femme. Toi la femme tu es en train de te courber pour sucer ton amie fille. Pour chercher quoi dedans? Pour chercher quoi? Nga to tuta na nga. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas de sens. Tiens un pénis à tes côtés. Il t'a donné même un enfant. Qu'est-ce que tu cherches avec une fille? Bon, quand on a dit que qui baise autre on est comme ça bagé. Clégie, rebo kimi m'attend à faire que bali mbanga na boîte. On met là chicha. Bagolwa. Na habité boza pour to boire contre makambo rebo sale. Donc comme ici qu'on a moment na biso ya liste de pierres. Merci de ndaka la baopete. To banina no. Na mama di mama Jenny Pirette. Motema ya Dadou Kinzondi. Les princes Dadou Kinzondi, je te salue. Yann Kouka. Yann Kouka, mon frérot. Mon ami, le boss Yann Kouka, je te salue. Je salue mon papa Bébel Zankoulard. Depuis Londres. Le big boss. Un papa, quand il dit, il réagit directement. Il n'a même pas le temps de trop réfléchir. Je salue Eddie Diora, les DT du quartier latin. Mbote non papa.
Je tiens aussi à saluer Clara Gucci, Mama pe Koko ya Gucci na kati ya Londres. Jean-Paul Kachale, Motema ya Nate na Montréal. Papa habité wana persi tomela comme ami ouais. Et comme à Montréal. Jean-Paul Kachale, Motema ya Nate na Montréal. Je te salue. Jean-Pro King, je te salue, mon frère. Depuis Londres, je te salue. Il est le représentant légal, il y a Balmain à Londres. Et il y a supervisé moi makambo belé pour na Balmain, hein, il y a un représentant légal, il y a Balmain à Londres. Jean-Pro King, King comme le roi. Donc maman wana tozo kita malembe to comme na supenda ko koma na suka. Ziana Fikiri, Banque Centrale c'est nous. Clégis Zei Salobi, Ziana Fikiri, ozo kipe biso lisusu te. Et komi nini mama, s'il y a un problème mama loba, Ziana Fikiri, on peut si ba promesse, ba ngomba lobi ba vandi kaka na ba promesse na yoana. Baza kuzela ka. Boss Charles Karga na kanfunfu. Ba mbote mingi na yo parce que na yebi que boza derrière persi de ndaka la ba bête. Jango yvuzili kofi ya chango. Apesi bino pe ba mbote ebele kuna. Na yebi que après ko longwa kuna na kozala ministre provincial de finance, na yebi que makambu ya malamu makambu ya kitoko ezali penza kozela biso. Persi de ndaka la bobette azawana ba argument na bino, ba suggestion, ba reproche, ba remarque, ba critique, ba insulte, ba injure na bino to yamba ango très bien. Na yo oyo Irene Mamboeni ko ba ko finga na oka ndengo finga ka na otika la ko répondre yo te ka ba téléspectateur na ngande bando yo finga yo na kati ya ba commentaire wana tango ya ko fingi ba fingi yo surtout linga ba injure na wana Irene Mamboeni merci pour na ba injure na yo oyo tinde la ranga tout le jour na ba vidéo nanga et ça la kanga tellement bien makasi mais en aucun jour na ovanda liboso ya itando pona ko finga yo po tango finga ka cela veut dire que ulanda biso e bandeli pesuka na pesi mbote mingi na katifola na pesi mbote mingi na Clégis Zei mbote mingi na les cordons Jean Suluon dans les millions de la presse congolaise. Et pourquoi pas à toute ma famille Ndaka, là je vois la famille chrétienne ministry, je vois maman Sephora Ndaka Esther de sa génération, ainsi que papa Christ Boulebou, Tokute Nabinombo, Boko Talanga Pesu na Cœur Diamant Télévision avec madame Mireille Aouchai, ensemble avec la fondation Aouchai, Toko Sala Kaka Bamakambu Obinope Boningaka Mingi. Laisse que l'Éternel Dieu des armées a pambola biso Tokutani na mikolo oyo ezakoya. Kinshasa mboka te, boboliko buka bango lokuta kasikote kamboka te. Batu bayate, obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon moi mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.